nalobaka boye oza na mwasi oza na bana esengeli ete toyeba nini tokolanda na kati ya libota. ABC1 site moko oye kangi masolo na monde ati mpona kozwa bainformation ya kitoko landa s'abonner na ABC1 soki obone okomona bemission ya kitoko bainformation ya bien musique ya malonga yaya mwasi papa mama oya ko s'abonner na ABC1 te yaya façon na ko papola ye akolapa boniko ABC1 ABC1 Television. ABC1 Television. Le leader en actualité. Bande ko balandi ya émission Tolobela Mboka Congo na pesi bino mbote esika nyonso ezwami bino. Petika ete kimia nzambe tata eingela o mabota mabino. Bande ko pona nini na ABC tolobaka c'est Jésus-Christ qui est le number 1. Pambate kolala kolamuka ezali bongo habitude. Bande ko to bandaki banda le 1er janvier 2018 lelo tokomi na sanza ya zomi na moko. Talandenge nzambe abateli biso nde esengeli bisika nyonso tozali toloba c'est Jésus-Christ qui est le number 1. Lokola lelo tozali kolobela mboka Congo bande ko balandila zali bongo na moko oyo boyebiye pe bato bayike penza bayebiye te pe ebele pe basi bayebiye po mingi pe batunaki ye kasi tala tina tozali koloba yambo penza toloba pote tozali koloba kama makambo ya maponami nalobela no bande ko la biso bazala Angola vraiment tika nzambe apambola baporamento angolano poete na lolenge oyo bomoni penza ke mokonzi wa mboka la bila zali kosala malamu te ata ko boleme zali na bakonzi ya République démocratique du Congo bazali penza ko telema te kasi botali pela bolobi te bande ko la biso ba congolais bakoyi ko kufa bongo te na ko tali sabilo mo video ezali a lolenge bazali ko beta bango na machette lolenge bazoti na ba congolais ba betama kabuya lompuisa petika ngabo bomeseli kasi otala lolenge nini pasi ezali ko salama otala lolenge nini bande ko baleli kasi na lobi merci na bino nyonso penza ba poramento angolano ba oyo bosala ki pe ya musala wana pe balobi bazui mwa kimia la reine Olga Lompengala mokiteno Florence Matondo Mido Innocence Boli Potiolo vraiment mboma soda makasi CPI bon rétablissement pe bangolais nyonso merci na bilo pe bobenga ki bozanga ko benga tela kamfufu merci tozali bomoko biso la bino tozali kaka posomoko moindo merci l'intervention kasi bande ko biseka loso bozali bolanda biso la bokebi sanza auto komi nango ezali sanza ya makasi ndenge na bisaki bino yango na lobi bo s'abonner massivement na ABC po ba misu babenga kinga ko tunanga mama Océan olobi la bitumba ona na kolonga mais tozala bitumba te na novembre bitumba ezali pamba te bakobundela makofi te kasi bakobundela ndaki nga malamu te bitumba mizali po ete makambo ezali kosala na République démocratique du Congo ezali guerre d'esprit ezali bongo bitumba soki ba opposant balongi te ba majorité balongi soki souffrance ekeite nini bonheur ye soki bonheur elongi te souffrance demeure yango ya lobi na bitumba oyo banani bakolongo yango wana talati na mama Chantal yao topesi yo penza mbote po grâce na yo nde makambo ezo salama encore une fois merci na kabu ya l'homme puissant pour na nini te Arthur Ndombasi mbote la bino mwana mboka mbote mama mbote na yo moko mbote na bato nyonso bazolanda biso na ozanga te ko remercier bino na yo kai bobengaki bo félicitaki ngape na féliciter bino lisusu na ndenge bozolanda sur émission oyo na ndenge bozolanda chaîne oyo na pesi bino mbote toza au cœur avec vous et pesa nga sous makasi tango babito benga babisinga ki tolandaki yo tokaki ndenge lobaki na sepelaki bande ona biso nyonso balanda biso o bazana mboka Congo na o bazali banda mboka Congo mbote na bino esika bozali pe vraiment bande ko ya solo buki lokuta te pamba te ko benga ezali yango la bomoni to lokiye lokola ye moko pe alobi merci mais na ko sepela mingi ya moto banda o pesa na patron nga Chantal yao bon mama Chantal siko zali mbote na yo pona musala ozo sala ya ko financer ou bien ya ko tika bande ko ba travailler à propos ya musala oyo panza sango na mboka ya ko panza sango ya Congo na mboka mokila ba ya bapaya na pesi yo merci ko ba su na sala ngo nzamba opambola yo na musala malam oyo zo sala pona makambo ya Congo na bande ko biso bazali banda na o baza mususu na ba intérieur ezo permettre bango ba yeba nini ezo leka mingi na capitale nini leka na ba panzi sango ya mboka Congo merci bisiko za lisusu
Maman Chantal Ayao, encore une fois, merci. Pambate Mosala Penza, Ezali Kosalama, Bambela Ezali, mon amboka zoki Bambela Bisope Tozui, Nde Yangotala Lelo Tozali Kosala Musala. Kasi Bande Kolanga ya Kolobezali Ebele, ya pasi pe mawa. Kasi nga na kolobate, na kotuna ka mon amboka mituna. Mais to pesa no malobala mon amboka. Ayebisa biso, nini ya moto ya yeli biso, po ete le 22 o soki na kosite, campagne e bandi, mon amboka Chadara alobaki bakosala boy. Mwana mboka Vital Caméra lobi bako sala boy. Siko banani nde bako longa. Tony Musungu, les grands mayas na carrière yola mal kokakila. Bomoni tina na lobaki ete na bitumba o banani bako longa po ete mwana mboka Chadara lobaki bako sala boy. Le 22 le kwa campagne ali. Mwana mboka Vital Caméra pas zongisi bako sala boy. Siko banani nde bako longa. Mwana mboka malobo mboka. Merci maman, bat barolong eza bato bazana peuple, eza bato bakabarambongo te. On félicite d'abord le peuple congolais parce que na félicité qui bango côté mususu na lekaki awa na remercier bango te na remercier bango lisu tozaki au Caire le 26 tozaki na marche na biso population s'est mobilisée qui vraiment massivement biso tozaki wana nde na lakaki OK na koyi kozanga te na kozala wana parce que eza bitumba ya population na remercier mutu nyonso a participer ki wana ba parti nyonso ezalaki wana nous sommes au Caire avec vous on est en train de battre toujours pour lutter contre les régimes en place. Na pesi bango merci minga koloba ezaka kake to mona ki biso sa ki marche banda échanger ati na triomphal ba pesa mutu mbongo te ba pesa mutu maite population la ki o ezala ki volonté ya koboya machine à voter na mboka na biso mais na tout na bango to mona ki mbongo e kabwana ki bato betana ki makofi bambongo circuler ki bango mo bazo reconnaître que to pesa ki bambongo yango to lobi ke au moins que population aza côté na bangote aza côté na biso azo bunda combat o ya yebi que ceux qui régime ekei biso to ko changer vie sociale ba congolais ko changer mais na oyo kuna azo kende po ba pesa 3000 ba bisa ki biso déjà ba lobité kuna to reka poto zo 3000 la pamba yanga to lobi ke boye ba ke onos bo sala kyane zaki ba mbongo bo pesa ki bo mobiliser même ba fonctionnaire bo si bango ke ceux qui boye ko sala enregistrement na ni na 20 mètres pour na ni lobi ba ko kata o salaire lobi ba ko longola batu ba ya ki to sana ba ministère oyo batu ba se mobiliser ki ba yaki kuna na changu botambwisa ba mituka na bino ya transco pozo ka batu kuna ba betaki bino mabanga to landaki yango to mona na bilili na biso na mbongo ndenge circulaki côté na biso na koloba mingi omonaki ke marche tozaki déterminé peut toza déterminé to lobby nous allons aller aux élections le 23 décembre pas avec la machine à dauphin que on est en train de parler na lobby wana ezali zuwa to likunya to penini oyene tando po ebisa biso makamna bino to po otalisa na ba opposant ke bango ba réussir te mais soko teli 20 na bango ezalaki ya kotonda mwana mboka ndena lobi ne bandelike 20 ezaki otonda bapesa ki mbongo bapesa ki ba 8000 ba 10000 ba 12000 ba preuve ezali moi j'avais vu la personne ou andeko distribuer mbongo na côté ngana zalaka je l'avais dit n'essayez tranquillisez-vous le peuple congolais ne va pas vivre de telle manière que vous êtes en train de mener le pays et Chadar là vous êtes en train de suivre aujourd'hui. On avait suivi lui-même le directeur de cabinet du Kabila. Il avait dit c'est la continuité de Kabila. Comment est-ce qu'on peut soutenir quelqu'un qui est en train de faire la continuité d'une personne qui a fait souffrir le peuple congolais? Lelo Chadar a sa continuité à Kabila. Continuité à Kabila Zanine. 5 chantiers. Passer à l'université, passer dans la route Kassavou, passer dans la côté université Kimbangi, c'était au monde à la route Nengebeba. Tant que ça continuité, mais directeur, mon amboka zelo mamouke. Mais directeur, il y a l'obinde Chadari, Ayeyi, Pona, pour changer République démocratique du Congo. Ayeyi po batu bazo lotiliki, bazo biloko kolia, bazo ninité. Mais il y a l'obite qui a continuité à Kabila. L'obinde Ayeyi po Chadari a changé. Naye ko interpréter maloba na bangote, nazo loba oyo ye aloba ki onga mona yoka ki onga natalaki. Il a dit que les Congolais vivront mieux avec les programmes de Chadari. C'est-à-dire les Congolais ne vivent pas mieux aujourd'hui. Le directeur de cabinet de Kabila a reconnu, Némi a reconnu que les Congolais ne vivent pas mieux. C'est avec Chadari qu'on va vivre mieux. C'est lui-même qui avait dit que c'est la continuité de Kabila. Il est en train de se contredire lui-même. Il est si professeur, je ne disconviens pas sur les titres qu'il a, mais il s'est contredit lui-même que les Congolais vont vivre mieux avec les programmes de Chadari et Chadari va faire la continuité de Kabila. Qu'est-ce qu'il est en train de parler au peuple congolais? Nous sommes déterminés cette fois-ci. Tolobi 17 ans d'abord sali to vivre miété, bo sali pe lokoté cette fois-ci to tia programme sur le terrain oyo ezoké nango. Programme ya dauphin wana on lui avait dit, j'avais déjà parlé sur ces plans-là. Actuellement le problème ce n'est pas les dauphins, le Ndakala que moi je suis en train de considérer, mais le vrai problème actuel c'est un problème des élections, pas avec la machine à dauphin ou la machine à tricher. On va aller aux élections, nous tous, le 23 décembre, tout le monde est d'accord, même et de la majorité, même nous de l'opposition. Nous sommes capables d'aller aux élections. Nous tous, on est en train de parler de même langage sur ces plans-là. À quoi bon que c'est les machines? Et même la majorité,
Elles avaient dit qu'on va aller aux élections avec ou sans machine. Nous aussi, on avait dit qu'on va aller aux élections. Qu'est-ce que Nang avait nous prendre par rapport à la machine? Hein? Il y a un autre lobby qui le 23 décembre, bisogno stocké na boponami. Ba Congolais bazala calme, toza tranquille. Tu dis que Nang arokoka na été makambozo luka kwa simé, mais aza calme. Il y a un lobby na meeting on a ndembongo etambola kinde to yebi. Na yebi ke na ba mituna na ozana mituna bela kotuna ngai mais tikanga na meka ko faire. Te na kotika yo o faire comprendre le peuple congolais te mona mboka. Poso ki na tiki yo ta mususu okobanda koloba loba. Toza penza poto lakisa bato makambo ndezali. Na kotika loba te. Poso ki tolobi mbongo eza mabete bango eza la mona mboka Shadari asali parti na ye aza ko yebisa na peuple congolais ke e pala ngande misolo mizali. Wana to betela ngo société te. Po ye moka lobi anga lobi boya e pala ngala ko pesa bino mbongo. Loko le peuple congolais za na bolema. Peuple congolais azana maelete azana nzala libumune alandi mbongo siko bino stratégie la bilo zali ni po campagne les obanda le 22 oyo bino ni stratégie la bilo zali ni po yazana na mbongo naye. Pour votre information, le même jour na meeting wana bango mo balobi ke toboyi machine à voter ye Shadari alobi wana ba très très Shadari na meeting wana na 20 mai balaksa bilili wana ezali Kongola boyaki yango kaka la même meeting la Congolais lobaki to ndimi machine à voter Kongola lobaki toboyi machine à voter ba bengi bango ba très très nazawana te problème na biso ba Congolais lelo eza élection lelo problème élection eza nango problème eza simple eza jeu démocratique lelo sok bango ba gagner eza problème te ba gagner ki na 2006 ba na 2011 toki na 2018 total on na ko gagner pour peuple congolais azwa mutu oyo ye alingi kocha yango tolobi toki na boponami le 23 décembre. Parlons cela, je voulais dire quoi? Lelo bozo linga bo critiquer bo déstabiliser opposition na ba marque na bino. Les journalistes, nous les analystes, les politiciens, tout, démoraliser l'opposition ou peuple congolais par rapport à Makamnaza Nango. Mais sachez-le très bien, les candidats de l'opposition qui sont au nombre de 7 là, ils étaient élus dans leur congrès du parti. Ça, c'est quelque chose qui est très important. Chacun d'eux a été élu comme président à niveau de parti naïe. Entre autres, IDPS avait organisé le congrès pour dire que notre candidat président de la République, c'est Félix Tshisekedi. Or, même avec l'INC, il y avait le congrès pour dire que c'est Vital Kamerhe qui est le candidat, ainsi qu'à MLC et d'autres partis là. Mais chez eux, là-bas, c'était un consentement à Moutoumoko, individu Kabila qui avait dit que c'est Shadari. Mais on est comme la banque télébiloté, boy, bisabiso le 22 to bandi campagne moi mboka. Makambo to ça lango posa ya congrès parce que to yebi Vitale moi mboka Félix bango tout basangali ba kosala Moutoumoko ndenge baki mobembo la bango lelo Félix azazida kuna tozo zela bazonge la biso nde bolobaki d'ici le 15 awa ba pesa biso candidat unique. Kotangi la biso ba congrès to yeso na posa lango te pota ebeki na lombango. Le 22 bo bandi campagne, le 23 élection. Pesa biso opposant pour la population côté opposition tolobaki ke ezali kamboya programme commun insistant na programme commun il faut te faire voir ba congolais qu'est-ce qu'on appelle programme commun. Les programmes communs ezali charte ezali mukanda oyo et commettre ba candidat nyonso na même table oyo ko permettre même tozu élection oyoka makambo mobulu kozala te ndende ko mozito lobaki na meeting ke ezate ke mwana oyo azoki musuni akelanda mukwa wana parce que atozala na programme o tozolandela yango ndengene éclairci batuka ba ke PPRD tkalo sa congrès pa misa Shadari aza candidat indépendant aza ni ya PPRD ni ya batu wana no ba oloba wana bozo banga batu ya FCC to ndengene toza na temps obanga bango te parce que bango nde baza batikalo kita jamais na terrain batinda ka bambongo pa batu na bango to yebi bilo wana nyonso lelo pour votre information na biso rotanga mutu moko FC Saro kita na terrain aswana peuple congolais boy azati aotinda toujours batu ne to benga ba espion atinde boke zo 3 4 5 personnes ba filmer pour le baké tozala ki nesika tel bayaka ko batama pour votre information mais biso kitaka peuple azana tozo solana peuple normal to pesa peuple moto tozo faire voir comment nous allons développer le Congo après le 23 décembre 2018 c'est-à-dire le 2019 tant tozo bokondi ndeni to tambusango bango ba yebisa biso ni bana cahier de charge na bango on vient de déposer le budget de 5 milliards c'est la continuité de Kabila qui ne savent pas cela le budget au baeli biso il y a 5 milliards wana et ça continuité Shadari yo kasi programme Shadari zo kanga mapwani budget ni Shadari oyo la biso le ka 5 milliards. Le seul premier ministre où a mis budget na biso c'est Mouzito qui nous a mené 7 milliards quelque chose si on va rendre ça c'est à 8 milliards. Le seul on est avec lui dans l'opposition. C'est lui qui avait mené le budget de la RDC avec 8 milliards. Après son départ maintenant on avait maintenu 9 fiscs à la fin il nous a laissé avec 4,5 milliards. Aujourd'hui nous sommes dans les 5 milliards.
Chadar a ce programme à combien? Si Chadar aujourd'hui vient avec le programme de 10 milliards, il est en train de coincer lui-même Kabila. Parce que Kabila mtapona qui à l'équipe congrès, à l'équipe élection à l'équipe parce que Kabila baki bochaye yango bachaki. Ah il a vu sur le même programme autozanango il y a 5 milliards. Programme à 5 milliards qu'on développer Congo té. Programme à 5 milliards qu'on sait la biso à route té. Les lob enseignants bazo qui na enseignant à école primaire bazo qui na grève. Oyebi na inikin kolobanan kututé ba OK na grève. Eza pona nini? Basine ba corps na bato na ba ko réagir ko sabablo basine te poani na 2017 basine ba corps na ba syndicat ba enseignant ki ba matière bango mbongo wana école primaire secondaire basali yango te lelo basine ba déclarer ba moni ki ba avantage na bango za ndenge ba okana kite bazolonga ndenge mon ba professeur à université à quoi boto pesa sous gouvernement na chance c'est-à-dire ba ko nyoko le sous ba professeur wana ba pesa biso lelo intelligence ba professeur wana o bango pesa biso mayele ba pesa bandeko na biso mayele baza impayé pe baza ko futa mana mbongo moko mama soki professeur ebso mbongo futa moko ko kama yo moko olobi professeur à université ayiso mbongo na futa maka yangwana parce que gouvernement alinga futa ebso bongo avec le budget de 5 milliards qu'est-ce qu'on doit faire avec ça? C'est pour cela que nous avons dit attendez les programmes communs et opposition au mona dans 5 ans c'est 100 milliards maximum c'est 100 milliards c'est 20 milliards par année pendant 5 ans c'est ça le programme du développement et nous avons donné des secteurs phares que on va développer le pays. Soyez calmes, les candidats communs, il sera connu bientôt là. Au plus tard, le 15 novembre que nous sommes d'accord, le 15 novembre de ces mois ici, il serait déjà connu. Le 22, nous allons lancer les campagnes. Tout le monde serait informé après avoir fait sortir la fumée blanche au niveau il y a continent qui écoute en Belgique. Bokoyo katang bakoya bango nyonso ba sabino candidat na biso yé yo to soutenir yé. Yango to lobi ke ba batterie nyonso eza marche. Qui bango que makasi na bango eza pananga. Pour votre information il y a un candidat député et un candidat président de la République informaticien. Je lui salue là où je suis, je vous ai suivi. En tout cas, vous avez fait une démonstration technique par rapport à nanga o yazatam so apprenant na matière wana. Eza Daniel Shekumba, asa candidat président de la République, asa li démonstration ya machine wana. Alaxi nanga ke ozan ba programme sorti na kati awa et ko permettre biso te to ke na élection ou eza transparence et à proposer sous nanga lobby to boy na biso imprimante note zo bengaka parce que le lot comme na kombo ane belé a lobby imprimer les biso à pesi modalité et je dis à tous les candidats à tous les leaders de l'opposition de faire assise d'abord sur les dossiers par rapport à la proposition du candidat président de la République par rapport au vote électoral que nous sommes. Comme on avait refusé la machine, il a donné aussi une proposition claire et simple que tout le monde va voter. On ne va pas utiliser la machine comme vote électronique, mais on va utiliser les papiers. Après ça, la modalité, je aimais ça, je lui reconnais encore et je lui recommandais encore de voir ces frères-là de l'opposition, le leader, le 21 là, pour les proposer encore et de dégager un consensus par rapport à Elo Kouana parce que c'est une très bonne idée. C'est quelqu'un que je dois féliciter par rapport à Elo Kouana. N'oubliez pas, il était aussi le premier à dire que la machine est bonne, mais à la fin, il avait reconnu qu'il non, ce n'est pas la machine qui est... La machine n'est pas mauvaise, mais le système ou le programme qu'on avait mis là-bas, il y a un des obomabisonde à sa démonstration, puis à proposer qu'il nanga. Nanga, tant que soit un candidat, non, on parle sur les plans techniques, on était venu ici avec les 21 candidats. On voulait parler sur le plan juridique, nanga boyaki. Le on sur le plan technique, on s'en juridique, sur la loi, nanga zate, toi na calendrier nanga yango to sino maboko na biso atikalo komesika moko te ni na loi électorale nanga atikalo komesika moko te ki na machine to toke na élection na nini machine wana oyo la biso jusque là on lobaka 40 millions mais tandis que actuellement il faut nanga kuta atteindre de plus de 120 000 machines. Moi mboka pe mala mwa muke biso tozé sur la besoin machine té. Il y a pas ces ali makasi na opposition moi mboka mal ko kakila ndeko mususu utai ko benga ngayo olobela ngozo tala be mission nga mena tanga ka kombo ya mwana mboka Joseph Kabila te pour lokite la robima kolabo na expliquer ki yo na téléphone na expliquer le sur le tando eke ndeko nanga soki mbombo boye tika na yebisa yo nga nazali journaliste ya opposition te naza ya majorité te nazali journaliste ya République démocratique du Congo musala nange ezali naza mopanzi sango soki mwana mboka Joseph Kabila sali makambo na ye malamu na koleka letando eke na lo basali malamu soki bandeko ya yi opposition basali makambo mabe na koyela letando eke pona lo basali makambo mabe nazali koya te pona finga ka Kabila to pona zala opposant ya Kabila te nga nazali journaliste soki lelo Kabila atekela mokonza mboka seke nga na
bango journaliste so nazaki opposition soki lelo nga nazaki journaliste Kabila soki lelo ba opposa bazu bokonzi c'est que journalisme nangi baby ça veut dire na kosala te pour la nini na soutenaki Kabila nazali wana pona kopesa kaka population congolaise ko informer bango tina nangi ezali yango kanga lobaka nous là on s'informe on se cultive rien que pour vous informer donc je suis là pour na kopesa information telle que ezali et non pour na kozala la partie prix Nasir Eyokani na bandeko langa Arthur Ndombasi na yo maestro 007 bakisa oyo etikali mwana mboka lelo o ndenge tozali awa tozali koloba na tina bayi opposant olobi malamu lelo baki na Belgique tango baki okuta na Belgique ça veut dire bazana posa gâteau na bango wana ezala malamu balingi te moko aleka muninga mususu balingi te moko alekela muninga mususu nde bazokende siko kobendala mais lelo oyo soki bazongele 15 eke bayokani te nde kolanga mutuno na kosesaka kotuna yo te nini bakolobela la population po campagne zo banda le 22 maman faut kolandaka ba pour parler de tozoloba déjà tolobi et le remonte tout le monde eko diviser opposition actuellement parce qu'on s'est déjà servi na berère tout ça là qui n'a passé. Je vous avais dit, en faisant des erreurs, on accueille la sagesse. Malgré nous participé à la réunion, non. Je vous dis et je vous rassure encore, je passerai toujours dans cette chaîne pour informer au peuple congolais par rapport à Eloko Noloba. Na Sireyo, Loko là déjà, arrêté qui date il y a les 15 pour nous sa candidat commun. Soyez sûr que les 15 candidats communs parce que pour parler bandi les lotés et on tolba qui que ba pesa na nous temps ba meka ko sola ba ta la divergence c'est ça côté nini et ba trouver qui est-ce que la divergence c'est ali de bazo qui ne pona ko yokana mutu akoya a un programme commun pour tout banda campagne le 22 ils sont les intellectuels ils sont aussi les gens qui tentent de réfléchir tout le temps pour le Congo baby que campagne banda le 22 ba ko abiser na confiance au peuple apesa ki bango peuple lobby que bo trahir bisoté bisoté ki bango bo trahir bisoté côté na peuple ba to trahir bango te bisoté c'est bango bo trahir bisoté to monaki que hormis biso mais peuple e moka ke na stade a lobby que to boy machine à voter on avait vite compris que les peuples dans notre on avait vite compris que les peuples est dans notre côté en disant que nous refusons la machine mais catégoriquement je vous dis batuna bazana batuna bango. Je ne peux pas dire qu'à la majorité, non, elles sont toujours avec les gens. Au Bazana Bango, au Bazana Bandigona Bango, au Finasara Bango. Pour votre information, je vous dis, Bato Bazana, la campagne à Chadari, et Zabatambongo, au Banga Bazo Mbongo à l'État, et Tolabitobi, il faut tolander la Bango na justice. Comment se fait-il à côté ministre dans la campagne? Maman, et comme si on a moni bengue na campagne à Yanani, il a attaqué directeur de la campagne à Chadari. Entraîneur international de l'équipe, entraîneur international entre autres, il y a équipe nationale Nabiso et Léopard, Azali sous Navita, Ayosa sous charge, il y a la directeur de la campagne, c'est qui m'a cassé lui dit, il y a un tozo. Maman, il y a un lingina bandela koloba maman, laissez-moi le temps de parler, vous allez aussi parler. C'est pour cela que je dis Ibenge. À chaque fois, moi, je l'avais suivi. Tes interviews que tu passes souvent dans la télé ou dans les radios. Olobake, Otangina Poto, Ozan culture à Mindeli. Je ne sais pas, ce culture à Mindeli, Lobarapo, Biso Tozana Kinto, Biso Zana Congo, Tobako Tangina Poto, To Ozala, la culture Wana Solo. Natikalo, mon entraîneur, mon côté na Poto. Je suis le football. Ouais, Natikalo signé des contrats avec l'équipe nationale ou les clubs. Azate. Y compris aussi dans Makambu, Obabengi na compte politique. Avant mondial, Banda, tout le monde qui entraîneur, il y a l'équipe nationale Espagne a démissionné qui parce que a signé qui contrat na équipe na club moko au Real de Madrid. Balobaki a réussi à signer tous les deux. Sorozana culture à Poto. Je vous dis, l'information était sortie hier. On vous est officialisé, je vous dis, si vous n'êtes pas informé, je vous dis qu'on vous est officialisé que vous faites partie de la bateau dans la campagne. Il y a Chadari en tant que directeur sportif, directeur yani na campagne, mais en tant qu'intellectuel. En tant que quelqu'un qui a fait les études en Europe, moi je vous dirais de démissionner. Kolinga ko sali réputation na ote. Wana eza makambo eza politique eza makambo balete. Na tolobara que politique et influence nyonso. Ce n'est pas pour rien. Moi je vous donne comme conseil. Vous êtes mon vieil, mais en regardant les choses là où les choses vont s'aller, je vous dis arrêtez d'accepter les postes là qu'on vous a donnés comme chargé à sport na compte.
d'autre part na ozonga batie batebele bato wana na pela tuno na mituna po yo lobi na ibenge oza ne preuve bisika oyo yo Monique batie ibenge ye azala na directeur ya campagne ya Shadari omoni yango c'est officiel et ça sur le commentaire bomba mala l'information les kaki lobby ba pesa ki déjà nyonso je vous dis bato balandinga bato balandanga ba comprendre que ba o baza ko saba recherche ba omona ke ibenga zali na kati ya nini wana et ça lenga passe ton ka combat ibenge ngesalenga pasi je ne peux pas satellite na yolo ko wana tout mais na pesi comme conseil wana eza makambo o eza politique charge wana eza yote ozana vita ozana léopard oza soki na léopard soki seigneur lisusu concentrez-vous ceux qui campagne bandi le 22 vite obete finance si je ne me trompe pas le 23 et ko bouleverser même cerveau na yo ozana culture ça biso culture européenne culture amindele vous avez fait les études en Europe bienvenue na betide na en Europe na Congo pour na ko apprendre biso mais ceux qui ont rendu ko apprendre biso te ko zo ba charge ya ko signer ba contrat 3 4 5 na équipe mo wana on va prendre biso lo moté pour mundela tikala sale loko yo ngo sala biso wana te wana ezaki lo kwa conseil na pesa ki na côté on a mususu tokei azui directeur à cabinet tché na campagne azui banana tché bango na campagne cela veut dire quoi azui batu nyonso bana gouvernement batu nyonso bana mbongo nga zeno na lobi nga na ebisaki bilo bane bandeli tozai kana yo na lobi bato ya FCC baza makasi na sensibilisation bazali makasi na campagne bazali makasi na mobilisation bazana begbake bazana bato makasi bato babungi begbake na libate siko bino bato ya opposition bozali kolela po bomoni bato loso balandi kuna bino koto na ngambula bilo bozomona ki bobandi ko kweya yango na boye kotombola makamba be ya Shadari to ezali nini mona mboka oza kolela. Dans le principe de la démocratie ce n'est pas une loi en disant que ceux qui ont assumé responsabilité to oyo fatika non. Dans le principe de la démocratie, tant qu'on est en charge à l'État, il faut s'acquitter. N'a pas besoin de parti politique ou individuel. Là, c'est les principes. Je n'ai pas dit c'est la loi, je n'ai pas dit si c'est quoi là, mais le principe. Tant que vous êtes encore ministre à fonction, vous avez assumer responsabilité au niveau parti politique na yo. Ou est ali loi, ngam na lobby angote. Yangoto lobby boye. To sengi na batoana eza na mabete eza nango bien to sepena nonde boche to zobanga mutu moko te les comme la position bazana temps ya ko mobiliser bato te mais bana temps ko boire mbongo mais population si bango to ko jwa mbongo to ko lia mais to ko voter bino te c'est ça la mboka zela te mwana mboka tika le ona yebisa yo netando eke soki population congolaise bande kolanga partout vous êtes na bengi bino lelo na tcheli boko na nga pona kozala bisika nyos na opposition pe la majorité pona tel sabilo makambo ezoleka soki botiki bolema o na population congolaise ya koloba na bango ke bali ya mbongo mais bakende te ezali lokuta population congolaise trop faible et naïve na moni mama kobungisa mwana likolo ya 3000 francs musika te kala baba nanga place o la vandaka député boka yaki la butu nesika x poka boya zaki tenga lebi caméra te on a bifola sa makasa ba ko filmer mais la zui image atale sibilo lelo mama abungisi cantine asomba 5000 abungisi bassin à côté na retour nango azui 3000 tala ba opposant nazo bisabilo bisiko boza la Belgique bo changer stratégie na bino pe maloba wana ngalo kwa mopanzi sango na ye ko boya yango en tout cas ezali maloba ya mabe peuple congolais obovandaka nanga le 22 tozo kitala bilo na terrain maloba wana bosa elango te bolia mbongo la bango te bolia bapolo la bango te mais soki bokela idéologie et que ba opposa batindiki bino bolia mbongo la bango ça veut dire ba opposa ba perdre boko yebisanga moko mususu problème à perdre ça te problème c'est irne ozolanda population lobi ke elo rekata makambo ezali vote de Katarana Sireyo, il y a des ministres en fonction aujourd'hui, bon voter même Shadari Wanate. Il y a des gens à niveau majorité tant que Shadari Wanate, mais il est en train de parler pour moi que Aloba qui paie. Mais le vrai problème c'est vraiment mon thème. Peuple congolais, Azamutu Oyo ça comprendre nini Oyo va présenter di Bosonaye. Moi namboka, pe mala mo mke la place wana. O continue na bala. Olobi ki to kolobi ki ezala bato baza ko yebake bako chate. Germain Bafalanga Zahira Sika, Arthur Ndombasi, Bazali ebele ndenge nazo biso batoni musungu balingi Vital Kamerhe te balingi Félix te mais baza batu babale oyo bako hotel misa ba on esika wana entre ba on mibale à moins que basa biso surprise soki bayoki peut-être bambela ya batu mususu mais si ça dépendait que de Félix ngambo kuna ba gagner si ça dépendait que de Vital Kamerhe nazo lo ba ya population bafanda la C o bazo douter est-ce que bozo banga pété kendenge bino pe bozolo ba makasi wana kendenge population pe batu mususu
baza sir pe na facilité baza pe sir na vita et caméra té bozo banga pété que élection ba pesa la bango ngambo kuna nazo ndimate ke batona baza sir na bango té les deux grands leaders wanotangi bon le leader de l'opposition entre autres au monde que IDPS ezali d'abord installé ou assise na niveau national, c'est-à-dire dans tous les États de la République, IDPS ezana de même que INC ainsi que MLC et d'autres partis politiques ensemble, ainsi que les idées dynamiques, baza partout. Cela veut dire que Batouana déjà baza déjà dans la légitimité à peuple. Ce que les statistiques na mboka na biso tozana ngolo kwa Congo. Na chaque province au monde IDPS eza, au monde INC, au monde MLC, au monde ba parti ngana lobana ezali. C'est-à-dire ezali na batu bazana. Problème opposition bandi le loté, mobilisation opposition bandi le loté, c'est depuis qu'on avait signé, avant qu'on puisse d'abord signer l'accord de Saint-Sylvestre le 31 décembre, déjà basaki nini, ba installa ki debatia ba machine. Il y a une salle déjà centrale électorale, y compris l'IDPS, il y a un monde qui est le Kouana. Tu le dis que Makambouya confiance, oh, bateau, ce sont nos leaders, ils sont nombre de 4, il ne faut pas citer seulement les deux, il ne faut pas isoler les deux, l'autre, les deux. Nazako isolé, nazako ba oyo ke makasi. Ngala zako isolé, bilo mo pe bozako isolé, bango pe bazo kalate. Bateau bazo pesa makasi, et puis tango bakoya wana matungula kakate, bako pesa la bango fayo la kakate, ezali ka bateau la mibale, et preuve fallait que batinde bango mbale bakelo yokana. Ce n'est pas aussi mauvais parce que sondage est Bima Awa, sondage à Bercy, lobby numéro 1 est président Félix, deuxième est Vital Kamer ainsi que les dauphins. Non, n'abo itouane est sondage n'a pas lancé message tam suna banakin. Sondage est ali échantillon au basale laki et puis sibiso déjà bongo. Yango to lobby que ceux qui babimisi mutumwa en opposition, y compris babimisi Fayulu, a rejoint 37% oyo ya Félix Sekedi, a rejoint 17, ceux qui 18, ceux qui 20 oyo ya ndeko Vital Kamer, a rejoint sanction ba pesa ngo pas mutumwa ko bango batika la ceux qui na 12, ceux qui 13 na bango o ba c'est pour ça que le que pour gagner l'élection, sondage wana babité que opposant yemoko mais le PC opposant mi balé bazo gagner pe bazo mener kaka. C'est-à-dire que Félix Azali Bosso deuxième numéro 1 opposant, numéro 2 opposant, troisième eza bango. Ata token na ordre dispersé peut token na ngote c'est juste une information. Au monde qui va classer bongo là c'est déjà que opposition déjà aza bien classé na niveau international pe na niveau national. Na mboka moko te na kati ya Congo ba boyo opposition na biso ba esi bango ke bo bisela biso mutu moko ba yebi ke batikali 4 tout le monde savent tous les Congolais savent que etikali ka mutu moko etikali batikali 4 fois bimisa mutu moko o ba bisela biso yo wana biso to kondima ezala X ezala Y ezala soki Z yo wana to kokenaye comme candidat commun ya opposition pour battre les 15 comment on a passé na Siraki Opé Hollande sous message ba konzi ba lobby au plus tard les 15 ba lobby au plus tard et cause les 12 les 13 les 14 les 15 nde barumona ke candidat commun à Ozanae à Ozalaona pour nous servir peuple congolais. Il n'est pas le candidat commun de l'opposition mais il est le candidat commun de toute la population congolaise. C'est-à-dire ba congolais no sobabi ke mutu na biso ezara moko yewana toze la bimsela biso. Tout est poche d'arriver à s'appeler ndaba ba congolais. Moi je parle de la majorité. Donnons-nous d'abord même échantillon ba pesa biso 37 plus 17 et ça là ceux qui 60 combien ceux qui 54 la majorité c'est déjà là. 54%, biso 54%, to sangsi ba point Vital Kamer na ndeko Moïse et na ndeko ya ndeko Félix, au monde que to comme dans 54, bon ba zo reste 36 sondage opposition. Sondage opposition, te sondage amindele ba pesa kinde ba pesi biloko wana. Bo ba longoli su nani ndeko la biso nani na kiti na bokonzi. Ba che bozo mona teke ça c'est danger ba eloko mso bazo yebisa biso poto moni siko mosengo. Oyo batu balinga kite. Balobeza mosala nzambe. Mais tout le monde ba dépouiller na kiti na bokonzi. Ba tiki epamba. Bozo mona teke wala pesa langage. Wana fotu na bata catholique, fotu na sango, tu na nani bien poser analyste ça peut mutamayelo. Somo na teke za langage. Non, ce que ça langage na ko lo bango pété devant tout le monde que c'est ça langage to, ça stratégie. Non. Bango balongole parce que balobi ki akoli 79 ans en tout cas na pesi sous Boboto ici Kazali a travaillé pour Namboko au Congo, Atika Kibisote, même dans le processus Tozanango, il s'est impliqué pour Tokoma Lelonde Tokomi Boué, et si Kakei-Kuna n'a pas essayé de sur les stratégies, c'est une très bonne chose et ça toujours pour un avantage à peuple congolais. Parce que Mosengo n'a jamais milité pour l'intérêt personnel, il est en train de militer toujours pour l'intérêt général. Sur les stratégies, je ne peux pas dire ça que c'est une stratégie, c'est une stratégie que l'Église catholique a sali, non, c'est quelque chose du bien, il a beaucoup travaillé par rapport à processus pastoral au Baron Bazaranangwana, et on a topé si Pelongone
politique à Zali. Sur les stratégies, peut-être à la prochaine, on va parler sur ces plans-là, lorsqu'il va mettre les pas par rapport à Makambo et Zaniwana. C'est pour cela que vous allez me poser la question. Voyez-vous, aujourd'hui, Mosengo s'est impliqué à la politique. Qu'est-ce qu'on peut analyser la scène par rapport à l'arrivée de Monseigneur Mosengo? Mais actuellement, le Kola Nanu a dégagé le Morote. Toujours qui est normal, Mosengo Makamune, la politique exacte, et Zagi qui est bâti là qui est coadjutaire, après coadjutaire, Amati, c'est tout à fait normal. Et ça normal. Bandeko Balandi, c'est tout à fait normal. Menga Océan de la presse na Sarabino en avance. Biloko se boko la ABC, yango na barbo s'abonner. O ezo sala malelo na loba yango kala. Na analyser yango kala. Mais na yebi ke na Congo bakolobaki. Prophétesse moko ayaki pe ko sala makambo gi wanzambi molongani ya Sylvie. Bozo mona Mosengo atelemi pour le 23. Ce qui kanangi Mosengo kana nga. O na yebi sibilobo kanga yango. Soki le 23. Mwana mboka Corneille nanga china rambo asakani na bato ndebo moli batalisie Mosengo akotelema po azwa yenda wana pendant 2 ans pour maponami masalama malamu et loko na yebisi bino lisu na répéter bokanga yango partout vous êtes tout congolais na fin faux papa Corneille mwana mboka Mosengo aza signe de temps atelemi wana pamba te pona kotalisa na bango ete bayi opposant bayi majorité bo bongisa maponami mais mingi na mona mboka Corneille nanga apwende mtasima kama maponami soki le 23 aongotani asimbi liboke ya Congo lokola liboke na ye lokola bano ya bota lokola mwasi ya bala na mbongo pour manipuler population congolaise talaka pe signe du temps Mosengo Pasinia a telemelio l'esprit ya mabe poto yebibino ba fils Lorenzo quoi. Mais bon, vous avez la République démocratique du Congo. Bande ko balandi to ko mpe ko kena suka Jean-Jacques Soki mobala mbinga mobala onanda ko no ba pesa so tondamo bon rétablissement na yeko yo kango na simaki obela ki makasi a Océan de la presse azana yo bana carré na gambela to pesa papa na biso maloba suka to ko zanaye to ko tambola bango moment de la fin ni ne ko la population congolaise pena ba konji bisika bazakuna conseil ni ko pesa bango lokola yo ozali. Bon, mot de la fin, nangai na remercier d'abord bato nyos ba Hollanda biso na IBC One na libanda mboka na pesi bino merci na ndenge bo pesi nga ba encouragement lisusu ya koyeba ko continuer toujours ko lobela peuple congolais o a souffert pendant 17 ans entre autres 21 ans de toloba qui phénomène ojana kitimuke mais je voulais démontrer phénomène ojana par rapport au régime oyo mais nazwa kitana ngote na pesi bino merci parce que bolinto lingi to longola Congo sikoyo na souffrance oyo auti koleka pendant 17 ans ya reine ya régime ya monsieur Kabila ya ngwana tolobi ke peuple congolais oza libanda mboka toza na kati ya mboka mabelo eza ya biso obakoko batikela biso constitution pe epesi biso lisusu opportunité wana ya koloba ke tout congolais a le droit de mettre pression à un groupe d'individus, un groupe d'individus qui voulaient prendre le pouvoir par la force. C'est pour cela nous les jeunes aujourd'hui nous sommes mobilisés et sensibilisés pour mettre debout comme un seul homme en disant que non à ces régimes parce que Tanabango ici et l'équipe yango topesi bino susu na pesi bino susu mbote na encouragement bo sala pour na ko féliciter ndenazo passer na émission. Et sangana continuer oui ngape na sibino bo continuer toujours ko féliciter biso eza bitumba oto ndima ekobunda ti jour to kolonga ngonde boyoka maloba na biso koza sundenge nini kolonga ezara ka peuple congolais ndeko na biso aussi que son repose en paix là où il est alobaka le peuple gagne toujours totika mona na régime mon côté tona et comment côté oyo peuple a s'impliquer atiba balonga e peuple alonga kaka yango moni slogan ya ndeko aussi aloba que le peuple gagnera toujours yango so tolobi que peuple a ko gagner kaka na maponami oyo ya le 23 mama na bosanité lelo na ndoso wana ndeko moko ya député za député national na contre sa majorité na tongo asinga bi machine wana bi ke machine wana eza mabe ngana sinabi te yo kanisi soki bondi machine yo robima kandi obima député ba robimisa ote bazala bakanda na bango ba makila bazaba makibandeko ba Jean Lisembusa ba ministre na bango ande bakobima yo zano kaka ba tio ba bi bon entre autres to tio ka place wana mais faut boya machine esinga bi bozana raison mais faut boya ngona c'est bien bozo comprendre et na siro c'est pour cela je vais pas citer les noms de ces députés là aza cadre munene na mboka oyo abisinga lobi en tout cas bolinga ke machine wana lekate bato bazana mboka ba combattre yango to lobi non à la machine à dauphin. Ça c'est la République démocratique du Congo et ça royaume théo babisaka dauphin zara na royaume
na république babimisaka successeur bimisa biso successeur to betolo maboko mais loko bisi dauphin en plus c'est ba ki ba principe de démocratie c'est ngwana te yango to lobi machine ko lekate fichier corrompu pe ko lekate yango to lobi ke Corneille Nangaa le 23 décembre to ke na ba élection babimisi déjà bureau na bango biso to zo bimisa candidat na biso ba élection ezali to boy machine méthodologie ba pesa ki o pas candidat président république ya koyebisa OK to ke na ba élection na papier et imprimante bien imprimante et aussi ata musala mon côté ne le to bengi vote yango to lobi ke méthodologie wana on va proposer que ça bien moi j'avais suivi les candidats il a bien parlé il a bien démontré sur le plan technique moi je suis pas technicien soyez sur le plan juridique to zana to kango mibeko pesio ninte organisé mais imprimer les biso to ko voter na ba biki nde basengaki yango na CPP congolais to tellement lo wa mutu moko pona ko loba ke to boy machine to boy fichier corrompu to on a besoin élection le 23 décembre peuple congolais siko landa ngai na pesibino sombote ba bali bana mboka na baza na kati ya mboka bandeko to sangala lokola moto moko to boya machine à dauphin to boya machine à carte sim to boya machine à tricher wana maloba ya mwana mboka bandeko na ngai to komi na biso na suka partout vous êtes bozali ebele vraiment maestro 007 Mazamba mbote la bino nyonso Malko Kakila la pesi bino mbote Arthur Ndombasi la pesi bino mbote Mama Mboyo Bokila Lokonde Fampekato mbote na yo Mama Dadi Boyembe mbote na yo Mama Sylvie Mbenza Angelo Sandranila vraiment la pesi bino mbote bozali ebele Jupiter Bokonji blessé wika les États-Unis d'Amérique mbote la bino kalate tozokuta na biso na yanga star quoi kalate azoya na ye vraiment na lobi mbote na bilo ba programme tangolano la Olga Lompinga Florence Matondo milo toza ensemble mingi tolo bala bilote tant autozayi nango ezali tant ya mabe bazai roi mama wana abenganga to solaka ndenge ezalaka ngana kolobela ye na etando eke bafalanga Germain ezala makambo ya telefone lisute pongonga eza mabe asalaka ndenge toyokalaki ngana kolobalanga po munoko eza yanga emission tolobela mboka Congo ezali na kati ya ABC to boyi balakation na simanango bosalité la balobenga we komi okangelanga telefone na lingi nanga makambo la te tant oyo ya kokosa mutu sute tant otozali impermiso ga tout Congolais partout vous êtes bolongo la système Apollo bolongo la système liambongo po eza ya République démocratique du Congo wana na boy idéologie wana eza idéologie mabe boliambongo la bango te po eza ya bino te mbongo eza ya bango kuna bino bolanda esika oyo ekobikisa bino po lobi to loba makambo mususu tokanga malisu na bombu te po bato bakokufa na nzala eza bino bato bakonyoko eza bino bato bakozanga etelo eza bino bato bakozanga banzela eza bino émission on azolo bango ezali éveil patriotique ezali éveil ya conscience pamphile bozwa conscience gradir conscience na komi nanga na suka merci mingi mona mboka merci maman merci na Kabuya l'homme puissant oyo azalaki bongo na sima ya caméra Kabuya babakiselo imbattable infatigable walangate eza maloba ya Sango Mokonzi vraiment merci Kabuya en tout cas ngala lobaka oza caméraman le plus sérieux de tous les caméramans mais Sango lobina lobelayo oza infatigable imbattable merci et peso mutu makasi te kasi continuer kala kosala nzamba pambola yo merci mingi na Pape J directeur de recherche stratégique merci na yo Willy pona musala pezo sala metika ndeko dame balar nanga eza malamu te soki batindeli ngambongo nanga pesa ngai vraiment na lobi on etando eke pour sala ngomba lebele merci penza na bino nyonso oyo bolandaka émission to lobela mboka Congo ba mama ya Congo ba papa ya Congo Congo au Congolais debout Congolais bye ABC One Television, le leader en actualité.